Miriam Mokonzi tango tolobaka atingama Karine Mokonzi bato ebele bamonaka yango air moko vrai air moko bamonaka eza passagère yo mukuse okyobali sumba ya mukuse ide na mino ezalaki nini surtout tango ye moko Miriam Mokonzi ayaka nga na kipaka nanga so bango te bomona yango neti ya solo vraiment kokipe ndenge nini mais soki bototali bien Miriam Mokonzi soki aza na kina solo elingi oloba apreparaki voyage au kala toujours na image na kombo ya Karine Mokonzi eloko esalaka naza na raison ezake yo muto banda ngam na banda te yango nde esalaka naza na raison olingi kosomba muntuka sudouane benga Denis Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko surtout soko azalaki deya na kini avant sa l'émission oyo donc abanda kotala nanu ayebi makambo ya kotala mais sur et certain voyage ya kini oyo apreparaki yango bien akalekilaki yango bien na kombo ya Karine Mokonzi kotala mouvement pona Karine Mokonzi kolanda ba émission pona Karine Mokonzi kotala situation ndenge kozala pona Karine Mokonzi eza bongo même efingeli anana pe mbote te na pe pressé mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo même soki totali bien Karine Mokonzi soki totali bien Miriam Mokonzi modèle Moura abdemare kofinga na modèle amati na tango aposte PayPal ya Miriam Wet besine wana nyonso ezolakisaki Miriam Wet a comprendre moins stratégie selon ye akanisaki eza te ka comprendre ndenge makambo eza a comprendre ndenge ye aimaginaki siko aza na kine akomi na kine nayebi eloko mpenza ezolekela ye te me naza sir alobi te fo kotya ndembo na se pamoni Moura bakangisi ye Moura abimi do ntango bakangisaki Moura Miriam Mokonzi nzoto ekotaki malili ya kosakana te ayebaki même pas ke babinemi ya Karine Mokonzi bakoya na nsima Moura ayebaki eza kaka ye me amonaki force ndenge ya bato bakangi Moura alobaki ngai awa esili sikoyo awa Moura bimi babimisi ye toujours na compte ya Karine Mokonzi boyebi bien na binemi ya Karine Mokonzi binemi kuta Karine Mokonzi te bato bayina Karine Mokonzi potolo bango mwa clair alors Miriam Mokonzi sikoyo yango tangu abengi pa ya mama kaka baby tangu abengi kuna
elobeli bato mosusu bokota ngo doute bokoma mona ke non Myriam modèle azoloba aza susu na problème na Karine Mokonzi te rien du tout problème na kanda na mutema mabe na posa ko détruire Karine Mokonzi aza nango pe alukaka ngo asalaka ngo tout le temps yaza nango kaka na mutu te me amekaka asalaka akotaka boya bibi boya leki boye asololi na mutu boya bakisi boya asali boye asalaka ne asalaka mais soki bozo sentir ke maloba mosusu bomoni neti alingi azala bien na Karine Mokonzi to neti problème eza susu te mutu na kote na ye ou bien bozo kanisa ke amizongisi sima amoni Karine Mokonzi ne bien bato mosusu wana mabe wana eya ndenge ya lingi bino bomona pe azana kisasa amoni siko vraiment que non abiki na liwa yete memura abiki po bato babimisi mura bato bayina Karine Mokonzi ye ayebaki bango te azelaki pete bakoya azalaki abati lokola abiki na liwa eza neti mutu akati na tiriki na dingi akomi na Grèce mokolo wana kosomba Bible bomona asali hygiène asala hygiène te bien sûr pe biloko ekozala te mais akontango kaka na konta hygiène bomona pe 2 jours asukoli te eza somo ya mai wana katisi sikoyo ete komi etape avion eya nango grave mingi te me alobi te mai wana marke ya Myriam Mokonzi wesh discours wana ekosala po asala neti azosukula image achange bato direction atia bato na kese parce que liloba ezaka liloba mais azomikosama ye moko aza kaka oyo azali donc esprit mabe ngwende ye komba Mokonzi ye internet ye kosala na YouTube te pai moko te alobaka pasaka na YouTube te sokoma na YouTube ba oyo baosala na continue oza na YouTube est-ce que Yves Kambemba Jacques Kabemba somona bango bazosala na YouTube bazoloba pe baza bato ya YouTube kongo mikili ya bango yo sikoyo la barora ya na okomi ya na ye oza na YouTube lelo koma yaya bazozo oza mwana mwasa YouTube oyaka pe koloba pono manipule mukili oza diabulu na kati ya YouTube bandeko Myriam Mokonzi aza toujours na même nzela même esprit même motema mabe pona ko détruire la baronne achange te alingi te kakomisa Jael mwana mabe Karine mwana malamu non rien du tout loin de là alingi approcher mukepa ya Karine Mokonzi non loin de là loin alingi nini asali mea culpa a reconnaître mabe na ye non loin de là près de la sorcellerie aza la même voire même soki azalaki na maseke mibale sikoyo aza na maseke 200 bokanisa moto ayaki na maseke mibale ori akóma nango 4 to 20 me akomi nango 200 oyo ezolobisa ye parce que somo ya kokanga mura nde moto esali ye makambo parce que ya preparaki descente moko victorie mura finga tia pe pali na nga mpo bayeba nga mpenza mona azotinda yo atanga na monoko na koloba nga natindako te me tia pe pali bayeba babunda nango bongo ntango na kokóma na kini bakoyeba Myriam aza nani akóma mpe na kini mura lobwako akotobima lobwako
Moura sale émission à Lobaki tanga bimi. Bokanisa kine tabanga kite. Après mission wana, botuna Moura coup de fil ni nazwaki. Kaka ya batu yo. Bayina Karine Mokonzi babenga ki Moura. Balobi obimi sikoyo, obimi te po ya kofinga lisusu. Eza te ke balingi te bafinga la baronne. Bamoni Moura ninga chaîné, bayebi ke la chaîne bakotika e libre te. Bakotika e bongo te. Alors bango pe bayebi, bayoka ki message o ngana pesi. Toko vusa bango, pe toko longola bango ba poil. Bakotika la samba poil. Alors, bayebi ke ezali, maintenant c'était mezali quoi viser. Ezali quoi annoncer. Ezali ko kebisa. Alors, ba comprendre que pouvoir na bango. Ezaka na bandaku na bango. Ezaka na ba poste na bango. Ezaka na mbongo na bango. Kaka na Congo. Ici c'est Mikili, c'est nous. Bisoba oyo. Totambulaka na ba garde de corps, te bisomo ba garde de corps. Totambulaka na ba maître te me bisomo ba maître. Soki tembe, tinda maître. Ngana kwa nga mo ba maître ba ya 4. Tinda tembe, soki tembe. Bimisa chinois moko. Tinda maître kene luka ba ya 4. Chinois ozala moko. Alors balobi te totala nano histoire a potango. Totuna bato akala. Totuna taba o bayemba. Batuni ba maître John. Maître John ayebisi bango. Keba. Keba. Soki nga naza aimé. Parce que na respecta bango. Biso tozana ba aider. Ba garder tomona. Bakokota boye. Yo kanisi tango azo sexomètre John. Na gentil nyonso. Tanga pusa li pemela lobano na malembe. Aninga lobake na dimiraka yo. Meko yoka lobi na yo. Maître John. Tu vois là-bas les Watmen. C'est pour moi. J'entre et je prends. Si tu prends ça, si tu m'arrêtes, je t'arrache la gueule. Maître John atali mutumuke. Atali bapake na ye. Maître John ameko fula. Ameko vimba. Atelami na mulongo wana azotala. Amoni penza ki mutake ya Watmen. Akoti na cassette afungoli. Akepe ba pile abimi. Maître John abimi. Siko fona kanga ye. Matali alobi te bima. Akena ranger mususu. Tangu batu wana bayoki bongo. Alobi non. Ba Maître John. Ba Maître Ngambe. Ba kombwa liboso kilo. Non. Maître John makambo solo bananga solo. Ah, mais c'est vrai. C'est la vérité. Nandimina mi kitsabe pona battre la bino. Merci Maître John. Nengo ebisibon. Alors batwana bazongi sima. Bazongi sima. Mikili appartient na ba chinois ya Karine Mokonzi. Ochekembe omoni yango. Ici c'est Mikili. Yango wana. Wesh. Soki to tikelaka yo. Obeta musique na sima. Parce que tu as besoin de musique. Ça fait du bien. Et là, on a une heure. Même mes pèses à gaz comme ils t'ont sénat. Même une tabac, tout le monde a solo nango. Beta à gaz. Mais soko sakani mingi to kanga on a pilipili. Yandongozi tende. Yo mukuse okyobali sumba ya mukuse idena mino ezalaki ni Bonjour fidèles internautes de www.elengakumba TV.
Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.Elengi ya Komba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.